ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, no satiro il atakalia siange katana. Nabituma basua yo bundi sangaya 5 ans. Jamna bamana modele tina famia ibe. Masiandoki, ena koma kubanga o. Ah oui, bah tout ninga décor à Zawa Piboé. Ah, décor à Zwamina site Kitoko, oh Tobengi, Toronto City VIP de Maluku. Et ça espace pour na yo, pour nanga, pour na ndeko nyoso, ozala na projet à vie. Toronto City VIP, yo ka avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau, bozana. Tozali nzinga ya quartier d'investisseurs. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et puis ça te zo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tiomo na presse. To passo la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. To pe otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chelibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku. Bonjour, bonsoir Nabamure Zignon Soba Misana Kolanda Irène Masiandoki TV Identité à Bundesmention à Tika Masona défaut na YouTube Ezalakanga et Beteli Pro Mars. Est-ce que vous avez bien? Bamure Zenza Balola Pambola Bino pour na patience, fidélité, confiance, Bopé Sakamama Irène Masiandoki Ndenge Aela Kabino Masolo ya Solo Biso Tobetaka Auberginité Tosali la Proverbe 19 et 20 pour Sungayo Nanga na suite ya vie. Yango Tosenga Kana Bamurena Bamurez Bapapa na Bamama Jérusalem mais beau partage à Kamasola Maman Irène Masiandoki beau s'abonner na Irène Masiandoki TV. Merci na bande nyonso bapesa kabiso confiance balanda kabiso basutena kabiso ndenge topesa ka merci na ya Bea Zakari Tulomba mwasi kitoko petayi mami la plus belle na kati ya Paris to bosanité kopesa Mama Cornelia Luntadila na kati ya Allemagne balobi boutique Reobot kolata kitoko pourquoi pas to féliciter Grace Light Cosmétique to vandi nango bambula ebele bandeko nanga ozana problème ya poko hésiter teta na émission na biso logo ezawana bakoma Grace Light benga Mama Cornelia oko sepela balobi solution pensez pe na solde na biso ezawana réduction na biso bonne humeur tozo teka biloko tina fin décembre bobenga biso bosomba na 50%. Voilà, merci beaucoup bamorena bamorezi nyonso Mama Irène Ayaka Boye na pesaka merci na sponsor nanga Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Docteur Achille Kapesa
pesa mwasi alonga mpiaka na bosani te mama Bibishe Mwanzambi Euno en direct des 001 BBC de moi-même Bibishe Mwanzambi Euno. Merci na Naomi Mwenge copine biologique balobi copine nanga Naomi Mwenge de longue jambe na kati ya Luton ya papa de Gaulle Mwenge. Voilà ba morina ba morise mama Irene Ayakabu Nela kabino masolo to sela ka proverbe 19 lo lisolo na memeli bino eza lisolo ya ndeko moko ya mobali azana kata France mama Irene na bandi kolanda depuis kala nakotaka pe ba life na omena no na benga ti mais lelo na sepeli na benga yo na pesa yo lisolo o parce que eleki vraiment na musala esikanga na salaka esali ngai somo mama Irene to salaka na compagnie moko esalaka biloko ya ba marque ya sport mais to cité non ya biloko en côté ezaka bilamba to lata ko to sela sport compagnie moko eza na France bango basalaka kuna na kati ya compagnie wana mama Irene toza mwa ba noir ebele mais to kabolaka l'équipe l'équipe biso to salaka nazana ndeko moko na salaka ne aza congolais na ngai na moko ndeko moko ata Mali dasuna ndeko moko aza nigérien bolanda liso toza lokola 4 noirs l'équipe na biso mais toza des congolais mama Irene ezaka na mois de janvier tovandaka tosala boye ndenge tobengaka biso anima tobengaka fort arbeit na anglais babengaka team leader na ebite moto ya dirigeant musala biloko mwa bongo abengaki bango ayebisi bango bakita bakende kosolola mama Irene tokitaki tokende kosolola ndeko wana ya Ghana azolela lobiki abungisi mbongo na ye 180 € esika tochangeaka bilamba 180 €. Déjà pas comment que tout me mbongo na musala ebele te plus de 20 €. Mais bon si 180 €. Pesi ba raison ti na memena ki mbongo après musala ngoza na ba course na ye. Bon mutazwa ki mbongo wana amona na kiti bolanda liso na bokebi. Ndeko mobali azana France apesi biso pona ko partager yango ndenge na lobaka Jésus Christ revient bientôt mwana moto azozonga ebete promars ki soka zobeta masolo eza pona ko sunga communauté yango na lobaka to sela ka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie. Mama Irene mutazwa ki mbongo wana amona na kiti bakondana ki nanu ye mokolo mbongo parce que toza na droit ko mema 180 € na musala te bakondana ki nanu ye garçon vraiment asilika ki makasi azagane mutu paswa ki mbongo amonani te. Après 2 semaines, bazwaki ba mesure est-ce que to changer bilamba, batiaki caméra, batie ba fongola en tout cas comme qui vraiment la sécurité. To vanda na biso, wana ezaki na mois de janvier, tant to komi na avril, garçon na Ghana ya Ghana akendaki vacances il y a 2 semaines, akendaki Ghana. To tikalaki na biso pe ambiance continue, to bossa na biso pe ke mbongo ebonga. Ndeko na tango ti vacances azongi, et ça ka quelque temps, frère to sa Ghana ya congolais abande ko bela. Du coup balobika ka koyate santé ezotungisa ye o to sala kanaza congolais bande konanga pour partager le solo oyo azobela fango de ki mois 2 semaines ayiko ya musala mais santé zeka bien te abundi asali mo emo azongi susu azobela mazobela nini lokwa za congolais na za na numéro na komi ko benga e boni santé zanga bien te kut na otiko koto hôpital na otiko leka na opération opération ni nabité naza na problème on dit cancer elinge bandanga na bambuma na bango ya bana mibali na lo bongo bon pour vous comprendre bien auti ko leka d'une opération bon Zamba batela yo mon frère faut ça na vie de prière ndeko na pe ya congolais uté ko divorcer na mama bana na eba buta bana mibali bakabwana na ndeko na congolais oazobela to 20 di ndiko nga so ya kakate na eko benga mon frère nazo souffrir makasi bayebisinga ke ba biloko na banga bani bali bamboma wana na kino moko bana batala biso ezopola mais mindele basel ba examen na makila ne azana maladie te mais ezopola ezopesa suspect alekaki da une opération boyebi mondele soka moni maladie te ko bando pasola ote esali ke batake ba antibiotique ba mekulukele ba soin ndenge na ndenge mais asisi mindele mayele parce que maladie ezomwana te ba mboma wana ezopola bauti da kosala opération bapasola kaka me makile ezo misa maladie te nzoto laksi maladie te mondele ko pasola mutu kaka ndenge wana te Sko yena mwasi na ex ni mama bani bazaka na guerre makasi baswa na rapport na makambo ya bana. Esali ke na temps wana pe ex ni para kendaka pe Congo Kinshasa vacances. Tant ba famille ba yoki malade yo ezo mwana te comme loko molili po na famille ndeko to sala kane ba take mbala moko mwasi na ye. Ex na ye balobi ye mutazo sala makambo aseke ne ke na Congo abebisi biloko moko bongo mbala moko famille emi pesi réponse ke malade yo eza malade ya molili. Ba famille ba komi ko loka ba koti ba prière ba malade eza molili c'est que moi sine moto lokwa lo baka akola ki sai okomona
bebi ka couple ba congolais ba kabona penza mabe ba wela bana mwasi langa zaka na olakiso na osukisa yo famille mbala ba bi ezaka kaye vie pas aki na vacances na Congo ezaka ka ex na famille koti ba prière solution ezate ndoko mbala maladie comme grave mama yaka sumusala te les l'hôpital lobindako les l'hôpital sisi mindele mayele en France traitement malonga ezate pour maladie penazobela ezomwana te mais bambuma na bango mibali ezopola si alekaki dans opération bakwanda ko pasoleti suka wapi bandeko na Kinshasa ba se décider ba ke ko tambola baye banani azosala ebongo mama Irani beta lisolo partager mokileza na ba réalité ole bandeko ne ba ke ko découvrir que mama bane ex ne ndinga zaki na vacances na Congo lokola baswana rapona bana ndeti moi stanga kende Congo atikaki bane paleki na epesa ki susu grave baswana kina mobali makasi pona collègue to sala ka azobela moi stina koma osala kinduma na Congo négligea ka bana mena ke video akomati na niveau afunda moi stina mama bane babotola ebana mais attends nyos bafunda moi stina se défendre kaka pour azaka vraiment mayeli moi stina famille le bezaka ka mwasi wana lokola mwasi lo barane ko lingo sukisanga ngape na ko sukisa okomona ba bezaka ka mwasi te mutu asosale biloko wana ba na nzambe bo partager lisolo tango na lobaka Jésus Christ revient bientôt mwana na moto azozonga bandeko ne bazana Congo ba ke kota bikota kota tellement basambili ba moni ma de islate ba ke talisa makambo makambo ba ke ko talisa olebima mwasi wana bakabwana frère otosala kane makambo ke ko bimaki ayiba ka 180 € na musala ba na nzambe boyo kalikamba somo mutu wana yibelaka mbongo nde asala ye baventure wana il faut luka mutu wana bamourir na bamourir zinga na vande kaka na musala boye na moni collègue wana abenginga mon frère vient na ye abandi ko expliquer nga oh cousin ya ndeko no congolais to sala ni ahuti kubinga ngai parce que ndeko wana za maladie alobi ki babo kele ki madi po yiba ki 180 mon frère ozo se souvenir que na bungi 180 € na mois de janvier avant na kende vacances sabi oui ba benga sabi oui ngana kenda kana mboka na biso mbongo wana eza mbongo na ndeko se préparer pour na voyager na ngona ngena ki kotinda ngona mboka nanga bandeko nanga bazema mba osela ngonde na linga kinaya na frère mbongo wana na bungi sango te conscience nanga ezala rakena tika ngona sac muta fongola kesika na tiaka azwa mbongo na ngai ya kozwa nakendaki nasalaki bakisi muta azwaki mbongo wana amona oya komona na comprendre ke muta yibaki nga mbongo eza ndeko na oskonga na osala nini nayebisi mon frère kaka pona 180 bi désolé 180 € yibango na Afrique soki bakoboma yo te ndeko wana yebisi nga mamera na yo kisomo na tunyo yo ebi onde na biwi famille ezo benganga apesaki moni pa cousin nanga pa cousin na abeya sola nanga. Ça fait 3 jours notre soit na cousine ngana yebi makambo wana te. Faut faire très attention mon frère. Kotiaka maboko na basake ba tout to yaki poto ko luka vie. Oyebi na mtudenga viva kate mama Irene na yoki malili na nzoto. Na koka kite na ndako na suni na madame nanga lobi est-ce que frère wana yebi makambo abi oui parce que ndeko to sara na lobi cousin ya frère wana congolais mutabenga ki abi benga no ndeko na za congolais quand même to soutenir ya tena ba prière mama Irene na uti ko benga ndeko wana jobisanga ça ne va pas azo kokate senga fa kita na pays ndenge famille bisie akende ko sala ba traitement ya bokoko do ba kende ko sese na ndenga bondoki po malade wana eza bondoki mama Irene na bengi pona ebiso na yoki pasi semaine on a opé so lundi na komi na musala nazo ko apprendre que frère wana congolais akufi amikeli kuto Congo te mama Irene na yoki choc ti nazomona collègue wana mama Irene nazo batena lobani nini pona mundela ata to expliquer bango ba okwar na baona ngote mama Irene pesa conseil na ba mourir na ba moureuse to sala attention surtout ce que to sala to keba na biloka kolia to memi gamel na onde konanga protéger kolia protéger komela to kutena musala to yebani bilo mitema to yeba ntemere na za choqué frère wana kufiatiki bana mibala zali divorcé ça fait 4 ans avant d'araye moko na mwasini libale simbate mama Irene oki pasi lokwa na landa ko na bité na partager lisona mama Irene Masiandoki parce que mama Irene naza choqué to ko enterrer frère wana kaka na France mama Irene pesa bande ko conseil eloko ya yote ko zoate parce que na mokili loke boma mokili ezali mwasi na mbongo bandeko tokeba na mbongo ya bato tokeba na mibali ya bato
tokeba na basi ya bato mibali mingi bazobima na bafemme mariée bazosala ekobo neti na filme basi mingi bazotambola na ekobo na elongi bandeko nanga tozobanga mokili te ozoyiba mbongo ya moto kokota na magazi ozoyiba biloko ya mondele ndeko nanga bato mingi bavi na bango ebeba eza mpona bafami te eza mpona biloko bayibaka na poto tala mwana mwasi oyo azali milie na famille ya mobali bakanga mama ya bana na ye ndoki babie mutakendaka vacances na Kinshasa abebisa mobali nzoka pauvre mwasi innocente bato yebe lokote mwana mwasi wana azolela makasi na meiko luka contact na fi wana abi nga ata nazali na problème ne mena ndo lukele liwa te ye mutande ko luka bebisa vi nanga poko me kofunda nga na assistance sociale na tikaka bana posa ne zaki babotola nga bana mena ngai na lukela ka etika kufa ko bana ne baoza na posa na ye tina niveau ke ko yiba 180 ya bato na ndenge na yebeli ye azane na ba défaut me moyibi nde na tikali ko yebe na ngote mama Irène pesa conseil ndengo lobaka Jésus-Christ revient Jésus-Christ revient mais nazo tala mwana mbeto sala kana mbinga mobali alali pona 180 ayibaki na musala iska to changeaka bilamba nzamba pambola bino tokutani mbala sima soki mwana moto azongi te s'abonner like vidéo là na lobi bisous bye bye. Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba. Mère babenga ke mère loboko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant ozole biloko vitamine ya bakambu nyonso. Donc nazo ko sonde ko langai o komit musama o nazika o na luka mutala mbelangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère loboko Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona bino pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingi te. Tout le monde va traiter par ailleurs à la mipela libala na yobilo que kokite mais ya ça toujours extra. Donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yango ndeleki. OK yango.